à travers l'emsunga bon qu'est-ce que ça bon le son na bi mutu te fona ndima na bi mutu au tala catch américain homme animal bezanan Baptiste bon Baptiste artiste comédien aïe artiste comédien pas Ali ah c'est vrai oui Baptiste là ah bon nous yo na mono tala no ba non 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 nga ba ebisa nga pende tika moi ja posana problème de nini vraiment nga pena bi Baptiste comédien ba bimi lelo to ndeni po batakala na nenga te oh bo confondre apembe boy Duce kapamba présent Duce to yebi Baptiste artiste comédien présent ya groupe le figure des stars figure des stars oui tenga na bi Baptiste ka o ya kachera bunda kache puis bana bagar moko bona nderteken kalate na yebi nek Baptiste kacheri donc homme animal c'est ça babe ka ngwala homme animal papa ta pembe da bondi oza na problème autant la TV oui tanga bata pembe bon lui oui Duce kapanga zo ya kini kutu Duce kapanga Anse Luzolo pesa na Choco Milborazo bimisa mikolo le fantomas du théâtre Sida Bilele facile à garer Salanda tezoloko de papier elenge ya Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro action. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Donc allez-y comprendre Adam Suluzolo Mwana Suka Nzambe par rapport à l'idéologie Made in Congo. Donc il y a bien rendez-vous il y a chaque semaine. Rataraté, tout il a rabino toujours. Innovation, innovation, là la thé pour innover. Donc là, allez-y comprendre www.elengacongo to tambola vraiment na kutane na ba mbalo mi balé nde babenga bango na bamongo donc maboso na mangombo donc allez-y comprendre déjà na bi que caméra déjà zo funa maboso na mangombo ta bomo na bo seka na ba parler bo comprendre car parce que ezana moi genre moko boye biso ba tozala na bango nde toyeba mais bino ba tozala na bango moi rare bo confondara bango boye ba te wapi maboso mo bo mangombo leki bo oh yende maboso mais nzo ne wa leki za no mangombo. Donc, il faut comprendre que Sabino, la différence, on va expliquer la différence pour comprendre pour on dit que l'idéologie, on dit que l'esprit, Félix Ozier aloba so batuni bale batamba ba esprit moko te donc c'est qu'il faut baka bana bango ba comprendre buzo ba moko mayele moko donc merci déjà Funda déjà ba bosona mangombo broli tous ces vos ba mona na déjà na caméra oyo poto lobisa ba ona mamuke maboso mangombo monga peno maboso mangombo Mangongo nde koto na nenga makiyansiki na nenga kiyansiki donc to eli bango kiyansiki nega mera botaki biso donc ngai nazali maboso et ye azali ngama ye maboso ngai mangongo donc na nenga idéologique ndenge c'est tout pour ça na biso boka réseau on Kinshasa donc allez-y comprendre Kinshasa mamlongo za la boye tous ces vos pena faut no boye po ndeko pena zo apema nzela allez-y comprendre ça Kinshasa donc plein tournage donc plein tournage vraiment il y a film à Sikao balobi que titre nango zali au nom de ma mère donc au nom de ma mère na kombo ya maman na ngai o bokomona bato mingi ba confondaka ba mitu na game o bi briefer mais wapi bangongo wapi kingandi donc lelo bo comprendre que ezalaka likama makila. Donc quand le a fait autrement dit esprit d'amour, il passe à briefer la merveille l'homme de 6 bouteilles de ronchandise mais ba kombo bango komi mikolo yo maboso et puis ngai mangongo. Maboso yo ba to comprendre parce que moi ozala moi langage vocal mon connaît kaka moi genre quoi place ba to rezo moi idée quoi. Ouais, je crois que briefer la merveille, garçon fraîcheur. Oh, Migolo, bazo bengi mangongo. Donc, expliquer nos idoles dans minute tout ça en plein tournage, prévenir que tout ça mamba solo. Tout le monde ça la mambou ya solo. Donc, ma passe à botal pe que vous sentez, ma passe. Bouquet ben habillé, ma pena pas mamba bezara souci. Vraiment. Quand on prend le théâtre, na biso mambo bezara souci, calmement ma passe, bah vraiment ça va dédoublement. Comprends, yo mo tourner côté mo biso ko to zui yango pena to lugi na profil na briefing en canto lol. Vous comprenez? Donc yango na to frapper au nom de ma mère. Donc ils sont plein boulot de to tourner donc to beta nenge moko
tous ba modèle en TV nenge mo don na ebité po ele ka pena ba display ban ele ka na confiseur mo ki ko to bengi wa kindobika esprit d'amour. Oh, mo ebe kuna canto. Mena damela ngutu balar na Angola. Nakenda be brief. Oh, mino mikili selol publicité mo brief sala na. Ah dole la fo. Ah. Dama pe bala. Pe wana ka. Mo pa ko sekota. Comprendre na yabe na betela brief ya. Mo elo mo zo. Dama pe na oh. Te foko lo baramoni mabe. Elo mo to zakana biso ba artiste. En général, l'ignorance va tout sous ouais. Bah encore le bâté peut-être malam moro bien ko beti la muninga maboko. Sur elo mo eza bien. Maboko parce que ma papa emba. Ko beti la muninga maboko baba ni et parce que nze maman ninga nga ko beta maboko et parce que na ngote. So oyebisi ke na leki na komba muto yo ou bien muto asalenga be muto asalenga. Vous comprenez? Yango na ga idéologie to zo confondre bato. Bato pena do to ko brutaliser ba faire on va comprendre que idolo yango. Et puis moi ça la matin dans sens que première fois ngana quand tout la d'abord émission moko. Ah. Ozomona sikoyo exclusivité. Ah oui donc première obi combien de personnes minutes bazo ba comprendre le que ah tout ça la confusion ah boyna boy ba comprendre sikoyo ki yantiki et ma bosona mangongo bango yo bana poto idéologie yango ba producteur ba moni ba comprendre je ba vision. Et alors la chukuma na chukuri. Ozo comprendre. Et puis biso soko sanga na biso na buto sa nini to finir kingo. Oh ouais. Oh, pas bien au camp bien. Ah ouais, et que ben moko. Te comment on solo. Logique d'adore ça. Meki boy, we bin timparan. To kanyo na timparan. Ton tingu munio. Tingu munio. Ton tingu munio fait la et puis muto yo que ça chose de Londres facile à garer. De Londres minda. Ah, so de Londres yebo. Tout c'est kapamba pekisi. Luansi luzolo, fantomas théâtre. Mais paradis. Mais pena bo personne. Exorde 2 minutes abimiana au senti que disha baba, duche kapanga. La duchesse a fait bah Igor bah pekisi vous comprenez bah pour filer les parfums de bonne odeur allez-y comprendre donc nazana bango mi balé plaisir on azoka nazo baté quoi donc bino pe boye quand on a ba parler ndenge zala kaka ki yanti ki di bina na ki ntanti ki na balobi ki ndobika na ko zona ki ndobika na te ah faut fongola de pour ça on fongola pena ki ndobika pas ça ah Kindobika. Pardon, remix non peut ça la bien. Zomba koto ozwa ngo pene utaka. Kindobika. Do bosi pena kindobika live. Yantiki. Ozo ba. Naki tsansiki na pe bazi kindobika. Ah. Souka na idéologie. Mino mikili c'est lol. Ouais, na nenga Johnny Mokango mwasi ya 8772 tatouage na nenga kati nga muna yebi na Paris 0033 ba gros bisous na yo omoni biso do sala musala parce que batu mingi bazolo ba briefer la merveille nenga nini mikolo ba nini ba libanda motro na minitso venant na nenga jeté boulot ba fanatique na so ba satisfait quand même eza musala nzamba pesa biso gloire à Dieu. Respect na ba fanatique wana tout respect na bana poto tout pour bango basala biso ko bunga ko tout poto beti no to beti boye poto na poto donc ba tali bena jebe na bodong DHL malamo donc ba mo tinda bilamba de personne ngo tinda forme faut tinda de tindi kanto tinde dia ba biso mbale malamo donc dans la idéologie moni na Londres wana ngana sanga ba fena ngaba tous pepele ya mbetolo mo bala mama Emily Nzimba wana na Londres mama likele mama muziki so na gene États-Unis na mona Christina kwa vuvu tonton fantastique de Colorado moninga ya papi maibelanga empire basket na kata kin mais so la ketcha États-Unis na nenga idéologie na Belgique na ser na nga Sylvie akake na Liège sous abiba ke mikile ser kato na mikile na nenga idéologie donc c'est-à-dire boss la film au nom de ma mère na promettre bino que boko comprendre ba ma passa oyo toke na mo lo lenge moko boye na mo ke politesse moko boye mais bon mon a été histoire veneza vena boy mais et après quand on a dévoilé te follow bango ba ozanini et après
Non, bazo na en live siko po a tozaka neti tozo betaka neti mais bazo na version pena ba passa. So ba oser na yi. Amoni que non idéologie tozo beta na canto. Na film. Asa neti kama. Ngana après oyo ba ma passa moko siko ya mystique. Ba ma passa ni herbivore. Ah, ya ni herbivore, ni herbivore. Ah, suiva wana. Batalangila batimbele. Ba ma passa ni herbivore. Sida bilela yebi ba solo. Poeza José, mambo yo ngala suki naka wana ni. Zamina subino wapi yo? Tournage. Bosiko fo sanga boy, na sebino ni. Oi madame Boket. Adam Tuluzolo va faire yo. Mo ado na ninga na vitesse ninga masolo. Opesa na bambote belé chez Nana Takaza bitaka babila patron na takanisation zo on va dans sépelisation oti baton ba parler bazo sepela sepellement ba stress na ba parler zo longo pour que c'est de piraterie YouTube kaka zo comprendre ba bitaka taka Nana Takaza zo sala masolo babi na London pe na robosa na te wangai leader kwa ya ba leader mo sikitoko miso pete lola semule lemba. On se comprend. Na Sephora, Kamuke Sukali. Kamuke Sukali, Véronique Wasianga, moi ça pembe. Ouais, ma solo, moi ça pembe, la femme vertueuse. Véronique Wasianga. Na bosante Chrismine Dombasi. Chrismine Dombasi na Davda Verlina. Petit na Katimini, Christelle Blanchot. T'es olympique. Anniversaire est samedi. Oh bon, joyeux anniversaire. Christelle Blanchot. Blanchot, Christelle, moi c'est qui toko, ta évangélique, corps prophétique, démarche prophétique, démarche évangélique. Blanchot, gros bisous, bon anniversaire de la part de Kanto et Brifi, la merveille, tu peux se pena ma bosso et mangongo, joyeux anniversaire na yangwana, Mr. Nanga Julien qui tenait papa Nanga Léon Luindula, Léon Thierry, babi prêtre na kati à Rotterdam. Oh boya ngwa te petit Nanga. Yo Bellevue Keba toi en plein tournage vous comprendre kaka Bellevue avec osenga libanga ba Bellevue na boaki yo Bellevue est osenga libanga na boaki Bellevue mais là on a solo bon film oyo mingi na lobela film oyo tozo tourner ngona motema moko et puis ba artiste ba to tourner awa les artistes obo sepela na bango ba collègue na biso to sala ka musala pona côté ya bolanda mingi histoire oyo kala mingi te bozo mona yango titre nango au nom de ma mère. En tout cas vraiment beaucoup à de suite et te promettre bino dans un film moko museroya o to ba tout à l'heure ngana kanto to zala ba mapasa ni herbivore na nenga système bo comprendre suite na ngo zala ndenge nini to na pasa ba soutien numéro bureau ezali boko benga ngai na nenga bureau mbala moko bozoinga moko donc plus 243 89 633 0667 plus 243 89 633 0667 na Angola Mamadou Aricho ya Bibi Chamala aigle noir aigle blanc bambote na yo na pesi mbote na papier ambassadeur balobi bana Luanda na so ya Angola wana na Fali Pupa na kozala na podium pona one man show kala mingi te na zo ya Angola wana na Air Marabioso El Campio na zo kota Luanda batu tu bayaki ba Luanda baye oui c'est bien batu bazolela ton briefing lettre B majuscule l'homme de 6 bouteilles de marchandises Ponda Tour Eiffel autrement dit kindobika donc kindobika so ya Luanda après bokoza mbala moko après kindobika bokoza nini makinda ngana fisto sai makinde zoya donc c'est-à-dire bana Luanda toko ya Luanda kala mingi te Carmel Badiama na kata Luanda bambote na yo Fania Net Lopez na kata Luanda bambote na yo famina nga tulu yindula na Luanda bambote bana mikili mingi bo soutenir biso kaka ne bo soutenir biso toko bosa na bino te oya boya ka bana poto za grand oya boya ka bana miki aza un grand bo diminuer bo tindele rien tota soka vivre za yuma et puis soka meki toko diminuer lo ka folie ma radio Adam Siluzolo na nenga idéologie donc qui toko lile po yo mena na nenga je qui toko lile zolo pinanga na banna ko féliciter mo oza suka na encourager na masolo ya
oza makasi na information po tomona wana olandaka place tout monde eloko moko ozosentir ke non okoteli banoko odéveloppe tokoka mo eloko moko po suksi tozwaka sho zolozolo adama nga na bien adama zolozolo masolo ya ndeni awa boye po tozwa information pana o mutu boye likambo epi ntango toconfirme net na yango wana napesi prêtre de prêtre babi Richard Kusha na kati ya Rotterdam na Fast Brown Express donc mutu to aza na Hollande oalinga tinda baplan na ye oui pena na Fast Brown Express wana epa ya Tati Bushiri Tati Bushiri wana soko yeba plan na ekoma partout on a kini na wapi ekoma na luzana 30 minutes donc c'est si go retard 30 minutes na kino ziango ah ouais mais on est en retard idéologie koma kaka na Luzambe Sibu Modizo wana tu ba staff na nga ya Rotterdam mboka miliki kwa a petit na nga Maria mama na Asia ba mère bino tout dans ba bisous sœur na nga liliki na malgré boaka na petit na liliki na ba beauté fini ba gros bisous place aux alliés donc on est ensemble bota la peine filmer au nom de ma mère beaucoup c'est pesant na ba leçon eza histoire moko franchement eza kitoko eza bien écouter ya édifier beaucoup seka beaucoup ba conseil na ndenge tout na nenga sumalobe na nenga liboso na nenga nini bokozwa bokosentir na ba jouer to jouer na mutema ya malamu do to jouer na nenge bolingela makambo na nenga Hollywood na nenga Nollywood te na nenga Hollywood pena sikoyo ngala kanto tolela ko la propre tolela ko lata mais to ba pauvre biso siko ba pauvre o imaginer ko zandeni kande bolinga bilamba mais to ba pauvre siko mais souka na film niveau coupé gondo isoka gondo maboso na mango merci na mbosepela no pona za o mo ba trainer oza na fanatique star moko a Kacher Batista na pena fan ne mabe donc na sepela na mona ba couleur na ki yensi ki pena donc Batista wa Kacher na lela effort comprendre Batista est comédien. Hein? Batista est comédien. Yo na monotala kanu non nga ba ebisa nga pende tika moi ja posana problème de nini vraiment nga pena bi Batista comédien ba bimi lelo to ndeni po batakala na nenga te bo confondre apembe boye Duce kapamba président Duce to yebi Batista artiste comédien président du groupe le figure de star oui tenga na bi Batista ga o ya Kachera bunda kache puis bana bagar moko bona nderteken kalate na yebi nek Batista Kacheri donc homme animal c'est ça ba ba ngene ngona homme animal ba ta pembe da mon Dieu ça le problème au la TV oui tanga ba ta pembe bon li oui Duce kapanga zo ya kini kutu Duce kapanga Anse Luzolo pesa na Choco Milborazo bimisa mikolo le fantomas du théâtre Sida Bilele facile à garer ya George de Londres vena ngai mompoi a pateki Hilario kupesa diatilu ozo comprendre Igor 2 minutes Tibere Bilele kosuko so Bilele Igor 2 minutes bambote bela zo benga te adam sipe mutapeme ana tangi. Donc, président Batista, fiston Nzouk Batista, grand comédien. Ah, vraiment, donc, merci de l'information. Mon émission toza bateau toya déjà peu moi car na monde marambango. Faut moni président Masumu faut que ça la ramon ba réunion mususu président Salara. Même na Bible. Ezali kota ba Nouveau Testament eza page ya Ancien Testament eza. Mais bino nyonso ya la Bible. La Bible. Eza un problème. Nena ma BPT pour na. Vous avez un problème na artiste comédien Batista. Même pas parce que na zo ba ndete. So na moni peut-être Kindobika, pardon. Pardon. On dit misanga magambo nga na yebi. On dit miso te mais quand même oza mambo canal 7 bon moni ngo siko ba canal 7 moni ndi boko tano ye te nazolo balo ngana zo ba ngana bina yebi yo yebi quand même ndeni yo mutu muzala place moko bona la place moko li passe no mais ya yebande c'est que botala TV moko te nga ya moko la tara na ba Molière na nga ba nini yesu ko za trop world na sens wana
Kiyantsiki na ya Kiyantsiki. Ah, ça idéologie. Na suka la Nakintswamina. Nakintswamina. Narobenga Belinda Kandite. Ero kata marambo. Belle fille. Belle fille, belle fille. Belle fille. Belle fille à la tête, belle fille à la. On est en plein tournage. Belle fille à la. Il y a tout dans le camo parce que matin le roi sonné ni. Belle fille. Est-ce que au yebi na monde na biso ndo za boza na bato monsieur po yebite? Yo ko na ko yebi so yebi bango à travers l'emsunga bongo de. Qu'est-ce que c'est bon? Le son na bi mutu téléphone ndi manabi mutu. Hôtel à catch américain. Homme animal bezanan. Baptiste. Bon, Baptiste est artiste comédien. Ah, il est artiste comédien pas Ali. Ah, c'est vrai. Oui, Baptiste là. Ah bon, vous avez besoin. Oui, Baptiste. Mais nous avons batté. Pendant théâtre Baptiste a bandé les bosso non. Oh, confusion bossani. Mais on a un bon point. Biso tourner na batu lokola ba. To tourner na batu lokola, to tourner na batu. Moni ba petit, net ba belle fille ba na sima na biso ba leki na biso. Mais lelo ba continue na mo ambiance na biso ba fait na bango. Ngana tourner na batu lokola ba. Papa koyi des avantages pour nanga na tourner batu ko vite akinga. Oh, l'air mususu na nimito yobi vite akinga. Oyoka kana kombo. Amoni menga na tourner na takinga. Ah oui. Ozomona avantage. Ancien testament ba sonzo papa na ngai. C'est que faut yeba bato no so ba ya. Bongo yeba ngandeni. Te yo na yebi yo moni. Pona yeba na nini? Olanda biso à tout moment na mona na talibo. Ose no sa musala ba tabo. Maman Adam solo. Et puis comme maman na fait na ngai major solo. Obini po major ayeba na grand prêtre parce que yo diembe na sima solo. Batimbel. Merci, je crois que Rosa Lawalate, ma propos tenu par Brifi, engage que Brifi, donc Rosa l'a vraiment désalaté. Ça est fini pour aujourd'hui. Merci Broly, tous ces vos l'homme derrière la caméra, vraiment, je te salue mon frère. Yo ebi côté de Outsepi, n'appelle Simbo Tenabatutu, Karine Manar, la beauté divine de London, petite sœur propre à Fifi Manar, yo pena Mikolo, moi Paris. Et puis, nous avons Yulia Samba Panache, pot de fleurs de Paris. Hein? Maman Godengo des États-Unis. Maman Boboto Wapi, Maman Zalaka Bongo. Double L, Loulou la Rose. N'a pas sur Mbote depuis Paris. Puis, n'a pas sur Niclette Douma. N'a pas sur Mbote. Maman Kati. Niclette Douma. Voilà. N'a pas un Baxi, un Douma son. Maman Kati Mantala. N'a pas sur Mbote. N'a pas sur Mbote. Nazo la Koubien à 4 étoiles. Bibi Chulungela, Bibi Chulungela na peso mbote rite katoni Pierron Zao. Pierron Dombasi, Dombasi ba Pierro ya kalikambo to suki samote Pierro pe fatuna. Piedi. Tuna pe mutuna na yo. Tuna pe mutuna na. Nalobi yaya, obi kacher moko bundaka bien na kati Amerika bien homme animal. Homme animal. Muso bien kenan. Batista. Oyoki. Wana fanatique Batista. Ebi Batista ya kacher. Si vous avez Batista ya théâtre. Ouais, Batista théâtre na yebie ndekonanga zara lemba. Donc yese ka tala ka mingi ba canal satellitaire merci chaîne locale. Le rôle à Paul Leki, le rôle Leki, batu pe ba talo momi balé misad. Donc plaisir à Mbote. Donc ambiance émission. Pierron Dombasi, votre star préférée. Maman, maman, bossa ce qu'on y Toi c'est belé hein. Souci Bantu. Ma fatou. Maman la biso y Oh banana ngai. Bisous. D'accord. Bon, c'est bon. Bon, donc plaisir à trop, la dame Suluzolo. Donc ambiance c'est à la boya tournage donc Pierron Dombasi Oyabino, le la télémina bandegonanga donc depuis la qualité boulot aux alons biso même qui vient tiki après la donc plaisir à trop, je vous aime Tania Smith de Birmingham. Il y a Divine qui vous dit la money prudence donc il y a Siko, il y a Ode, Kingsley donc je vous aime beaucoup. Ah Batista, pas bundala nerteken homme animal. Un nerteken na ba cercueil mais na Batista kache. De le et puis comment la fona que tala ngo. Batista luka yeyo ti. Mutansi abine. Yo na yebisa ki ete ya kache. Yeba lingaka kota ka poto fula. Il faut timba petso bazo ya lelo. Moni abulera so côté mission ta ko fula maté. Merci Broly tous ces vos. Oh c'est rare la sima caméra, faut aussi mise pour kota anga ya mamoyo. Vraiment mais quand même ça va, je crois que ça est fini pour aujourd'hui. Na tiki bango pena ba kena bango ça ki ndobika. Ah ouais. C'est la fona zo ngoti. Faut tout sango. Ki yantiki. Ki tandikina. Ndobika. Salanda
eloko ya papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro